Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Curieusement, Ferrego la maramnyo so batu balobaka, ayoka kayango, ayoko sepelisa, ba melomani na ye nyonso tout, abetisko acoustique live. Na minute adobeta live, abete no live acoustique o epesi makamu. Donc bon mesana, mingi na Ferrego la na ba live acoustique a sepelisaka bino ekosala bien mini partout. Ngana okamwa butu kondolo alobi que passage à Ferrego la na quartier la tête qui inaperçu. Ah! Yo musano ga otinda. Otindi mbwa akotite, otindi muta koto kuna akotite. Europe onaka bata province moko. Ozotindaka tindaka. Mais ba okokaka ati. Ba beta sko live acoustique. Na clan wenge. Taro mona ga ati non, le président Manda né à Mekati. C'est le aïe à kitisi ya minene. C'est le scram. Aboyi Manda chante na nenga mukete. House acoustique o lelo et pesi batebele qui pelete se et pesi batebele courage ba musicien mosusu balalaki na bango to monaki kabose bulemba lalaki to monaki tade de motikile alalaki to monaki Lacoste muketonga alalaki batatiana cruise bango nyonso bazobeta kaka acoustique. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Merci beaucoup, chers internautes. Bienvenue à cette duplex d'aujourd'hui avec votre humble serviteur, héritier Iboula Mwana Tsukana Bangonyo. Sonana Lubaraki, non? Bon mesana, comme mon héritier Iboula na Congo température. Balobi place sope makamboza s'abonner massivement dans tout que na chiffre. Na posa vraiment to comme maman na chiffre 30 et au sala bien mingi ko pesa makambo na ndenge ya jeter na ndenga indusa avec héritier Iboula. Voilà, si aujourd'hui je suis là, c'est pourquoi parce que tout le monde a qui fait rigola oya se lancé par rapport à G house acoustique o lelo et pesi batebele qui pelete se et pesi batebele courage. Ba musicien mosusu balalaki na bango to monaki kabose bulemba lalaki to monaki tade de motikile alalaki to monaki Lacoste muketonga alalaki batatiana cruise bango nyonso bazobeta kaka acoustique house acoustique et on a vu que batebele ba critiquer Ferrego la waneza acoustique te à côté studio ba enregistrer ba sali boye patati patata. Curieusement, Ferrego la maramnyo so batu balobaka ayoka kayango, ayoko sepelisa, ba melomani na ye nyonso tout, abetisko acoustique live acoustique nana koboya yango, parce que ces derniers temps on parle que de Ferrego la, yende makam, bazo pesa makam, et le roi Zousala, batu bazolanda, suivez les guides. Abeti live abeti house acoustique na minute adobeta live abeti no live acoustique o epesi makamu. Donc bon mesana mingi na Ferrego la na ba live acoustique a sepelisaka bino ekosala bien mini parce que na ndenge bozali ko kende na ndenge bozali ko sala makambango bozo sala ngo kitoko te bo sala yango pe na kimutema mabete parce que tozana kati ya musala. Tant aux artistes, yeba que ceux qui m'ont dit salé le mot ya malamu ont apprécié betele maboko se pelisaye tanga pe kombo na télévision mais ko talent tout ton tour bana o babima na wenge musique à maison mère donc bana clan wenge taro mona ga que non le président Manda né à Mekati c'est le aïe à kitisi ya minene. C'est le scram. Aboyi Manda chante na nenga mukete. Mais to meka ki pe ko latisa. Na c'est le scram. Pour aboyi na ye
mon pépé kota na kati ndako na bango wenge mais kota la émission ya Gibson Butu Kondolo o alekati lobi na makamu nyonso alobati soko tali bien au koti na profondeur au monde ngati non a été ne pas critiquer Ferregola mais compte tenu ya papi mboma ezaki pe un peu sage pour habiter makama mabe comment ko ya kan émission na ye ngana okamwa Butu Kondolo alobi que passage à Ferregola na quartier la tête qui inaperçu. Ah, passage à Ferregola na quartier la tête qui inaperçu. Jamais. Les qui inaperçu. Ce que qui inaperçu, mais bon besoin sans interdité. Ata babandela ka Sisi Sylvie. Le quadratala que Sisi Sylvie beta manango mais senga tu vois Ferregola zala. Yanga bandela ti siko loko wana. Abinenge Chetan Gola et Jésus de nuance moto ya yambo. Abi tellement yé na orchestre na na quartier latin to bandela Sisi Sylvie boyoka ba likolo ya ba Ferregola o basala ozo comprendre mais ngo ko lobaka te ka leka inaperçu so bazwi nzembo na yo na sens interdit ba comparer ngo mona siko timukolo timayele eza na mutu moko ta leka na quartier latin wana o asala 2 ou 3 chansons azate bosala ba moko ba wan kukaka o bosala. Mais Ferregola kolonga maison mère koya quartier latin la maison mère zaidi na 4 chansons tant a mais quartier latin 8 chansons moko binomo bozo mona likolo ndenge makambo ezali et puis pesa makambo totika ko comparer soki yo mona eke non yo za danger parce que yo bima danger na province na bino kuno zalaka yo ne number 1 beta siko album. Au bête album non a été inaperçu comprendre mes erreurs na lobby que non j'ai compris mes erreurs mais cette fois-ci toujours talé là yo bête siko confirmé au moins lelo na ba génération nyonso ya ba grand parce que Kinshasa après ba acoustique ya Ferregola o azol la musamingo o azol la misamite mabateza ya kolala olala emana pongiso yo ti house acoustique la muti ay mama Rosita la muti na poni et ça la bien mingi donc olala ti la muti sanda wangata mama na Petit Brown junior mon président Bruno Lubika mbonga po donc olala ti la muti. Pourquoi? Parce que Ferregola zo yemba ozoka Ferregola zo yemba zo sepela Nathan Otozali mutako boya bina filé parce que na succès na ye na ndenga mukete azana succès na ye totsika ba para bilobela esimbaka te nil par ailleurs babi pe kala minité bozo mona makambo ndenge zotene Karine Mokonzi azobeta pa acoustique le 13 juin le 13 juin oyo le 13 juin oyo Karine Mokonzi acoustic house Mexico Torolobanine moto ya yambo Jésus de nuance Karine Mokonzi pazoya na acoustic house tout le monde a des photos bimi Karine bien guitare banine par rapport à G azo zope baku botika bilobela. Oh, soki nana nga kotaka monde musique liboso soki nani keba mota kota monde musique liboso bazali yo kotanga ba komba batu pamba te po oyebi te makamni ozoloba yango wana na osenga na bandeko nyonso o balingaka Congo température bomesana kozwa banalize ya kitoko avec héritier Ibula toko sola toko beta bakati ndenge makambo ezalaka nana loba ete Ferregola osila o Ferregola la o auzwana akotati studio a s'enregistrer bimi kaka makambo bozoloba boyoka yangwana live acoustique omone baby sibino mutu panzi bino baner bozo ba sutelo ni toko sala moto ayambo Jésus de nuance Mystère lova bozui makambuti sikonga na olinga yo muto otinda batu yo musano ka otinda otindi mbwa akotite otindi muta kote kuna akotite ezoponaka bata province moko ozotindaka mais ba okokaka te babeta sko live acoustique babeta live so moni ke ba okokate yo moko zo makamno sa charge bima affronter les muntu ou affronter Ferregola mbala moko po makambo sila parce que guerre ngo pe bandakala e bandango kala bato babeta basal
basali pe kangama te basali ezala toujours ya ofungama toyebi phénomène ezoleka makambo ezosala botika Frère Egola mwana batu ya mama Marie Makese asala musala na na kimia asala musala na kimia tout le temps ba menace tout le temps ba roloba bana nyonso bokomiga contre papa na bino bana Frère Egola nyonso contre papa na bino non aza papa baboya papa te soko boyi papa tie bokozo bilakeli mabe ata papa zoloba mabe pona yo garder kaka silence garder silence nzambe ne mokonzi nana koboya yango nzambe ne mokonzi. Merci beaucoup, c'était là moi héritier Iboula, votre humble serviteur. Donc votre humble serviteur n'habite vous a tellement belé vous a Rolanda duplex à mokola lelo balobi ba artiste belé ba comprendre GOT. Ceux qui vous comprenez GO bon abo sala o bo sali wana te pona ko critiquer Frère Egola. Boza ko boya soko buba e ba nini acha Frère Egola na Instagram na ye. Basali ne featuring te e ba nini na acha Frère Egola na Instagram na ye. To ko latisa yango abo ko mona makambo. Idéologie te ko tika la idéologie. O tozo lobezo komaka na matoyi ezo pesaka makambo. Tozo mona pe makambo zo sala. Parce que to yebisa ka bosser da 48 heures soko beti acoustique te. Beti house acoustique te na défi au Frère Egola lancé to remona en mystique aye pa beti yango donc to senti que makambo ezo kotaka batu pe baza ko lobaka voilà eza bongo nde masolo ndenge tambolaka oboyi Frère Egola oboyi Jésus de nuance osali mokili na yo na ndenge ya mokete kotala na ba 11 o mission wana za nango azopesa makambo na cadre ya confinement zo sepelisa bato zo la misamite ya bato ba wei soko bela toti Jésus de nuance olamuki olamuki okoloba nini okotuna nani onga Olivier Chimanga ba coach ba bimaki ebele wana eza acoustique te siko okoloba nini na live acoustique okoloba nini parce que comme nango suivre les guides nana beti house acoustique te mais kaka ba critique kozala na chanteur lokola Frère Egola na mboka oyo na koyemba wa yembaka bato musu balobi te Frère Egola musique a Frère Egola bato baso ba olia na feti nde bayoka yango mais pona bina batelema na musique ya nani oyo pona nini boloba boye ese mambolo baboyebi boyebi yango mambolo ba ya musée est-ce que bayebi mambolo ba bozoyeba te poso boyeba ki Frère Egola bonga bolo ba mambo boyolo bate botikele vraiment temps balobi première soin zoya et ko pesa makama poto ke na black box ba featuring bolukati singila yo wana contre Frère Egola pe kalate featuring anenga mukete la femme de quelqu'un toko kendeka na femme de quelqu'un ba yembeli soki nani la femme de quelqu'un kaka singila first Frère Egola makambo tozo yaka malembe buba ache faire Instagram et pesi ki pelete ça azala neka ya mutu moko te po bino bokasera azala ya mutu moko non botikela ma Frère Egola tant asala musala na ye. La comparaison n'est pas raison. Moi na wenga kotikala moi na wenge idéologie wenge toujours ba live ya ngwana acoustique bozonga lisusu bobete su ba live acoustique to longwe na house to na live acoustique. Surtout to roya lisusu to robomi stratégie to robimisa te to bomi stratégie to na ngotour boye ba yango kala minute so bozu le côté quelque chose se prépare déjà avec Jésus de nuance motona ya Frère Egola makambo ezali yango na lobi merci na babone nyonso ya Congo température bon s'abonner vraiment massivement na posa de wana etikali et comme maman 30 et la sa force à makamto ba ne évoluer. Merci beaucoup na René Cotier la Carl Lewis Air France toujours Bruno Lubi Kambongo ya propre Sandra Wangata maman na petit bon junior on est de cœur toujours maman za de na sama belé motemeza la rokite za mokano ya Nzambe Valentin Matondo papa na Kimia
Yannick Fumuntsete, Motema ya Dorcas Nzumba, papa na Brian, merci. Mes condoléances le plus sincères à Isaac Monganga, papa na Bernol, Motema ya Joyce, Aigle Noir, balobe uti ko bungisa bon frère na ye na kombo ya Stéphie Mwalula Lola pa uta ko tika biso na mboka ya Kampala jeudi ndebembe ko kunda ma mardi oyo. Donc famille nous na Kampala, en tout cas mes condoléances na famille Monganga Mobimba. On est ensemble et puis je dis merci à Pierrot Bomaye na kata Michigan, Pierrot Bomaye na kata Michigan, Mitterrand Kaponda Champagne na kata Michigan. En tout cas, on a pesi bino nyonso bambote bozali kolandanga o nyonso na posa ben héritier boule beti plus 243 89 95 59 158 plus 243 89 95 59 158 wana kozwa bongo ngai héritier ibula mwana tsuka na bango tu na lobi merci mingi na mama Rosita na confiance ozali kopesa nga na Congo température malembe tokokoma. Merci beaucoup à Musée et puis à Hervé Bosita Pen Play. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu.